Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. La basi appétit na kimi ako vivre. Lidi, yo koloba, moi et mon mari, on a fait bien. C'est un abandon yo kona, yo zela. Zela maman, to yoko. La paix du Seigneur c'est quand nous sommes nga maman Lidi Sea naye parce qu'il n'a eu appel il y a pas tout belé concernant ma rumeur aux Aboleka que Babé Takangai je suis une femme battue naye ko dénoncer en gros na kombo na Yesu ezali lokuta. Je ne suis pas une femme battue. Naïbi Mobile Nanga, j'avais à peu près 27 ans. Lélo, ça fait 15 ans depuis Naïbi Mobile Nanga. Nzamba Pambo Libiso Nabana Misato, Nabana Misuso Petozo encadré, ou Bazora Biso comme exemple. Donc, tous Ali Wana, tous comme exemple à Batubélé. Et mon mari a l'ingarandé droiture. Mobile Nanga l'ingarandé droiture. Et on bat ton sous Bakante la Raïso Nini. À sali droit, à juriste, à Yebi Mibeko. Alors que ça, la non, je respecte mon mari. Il y a peut-être au droit, non, le quoi va respecter mon mari, c'est que à dominer, non, c'est faux. J'aime mon mari, je respecte mon mari et on se comprend. On se comprend. Mais après, on va tomber sous Barouya. Naïbi, écoute, oui, j'ai un passé. J'ai un passé au coup de peine avec mon mari aussi a un passé. Mais depuis que nous sommes ensemble, ça fait 15 ans. En tout cas, on vit en paix. Bonjour, papa. On vit très bien avec nos enfants. Nous sommes des exemples. En tout cas, nous enseignons à la Bino, arrêtez avec des fausses informations. Arrêtez ça. Natiki musique, on continuera toujours musique. On continuera toujours musique. Mon mari me soutient toujours dans la musique. Mon mari m'a soutenu. La classe Nanga. Et nous avons un producteur. C'est mon mari qui me soutient avec le P. Otozwaka pour te continuer au Salam Salam Nzambi. Qui nous a namabota biso, tozana suka yambula. En tout cas, nous avons basunga biso na misala na biso. Nous allons continuer. Maman dit atika musique. Nous avons trophée Cora. Bon. Analyse simple. Namoni Batbolobi a expliqué ma bête. Est-ce que ça c'est le moment pour expliquer la relation ya yena mobile na? Matière oza ya bango. Les ont dit tombazo loba. Est-ce que pourquoi ayeko vanda ayako loba? Matière oza ya ye, oza ko tout la muninga ba bordir. Na di Seigneur. Même mobile à Sandra. Aza mobile moi za droitirté. Alobi angwa wa beti e bordir. Yé mobile na za droitir à ça la droit. Oyo wana tintin. Yango ya respectera mobile na ye, ba se comprenaka. Couple sœur Sandra, bo se comprenaka te. Ba matière, tozo kokisa maleme ti to koyebelo ni bokabwaneli. Est-ce que ça c'est le moment où nous avons la douleur makambo loba mato ebité ser Sandra na minicho a mati mangengenge. Azoluka no kimia nzamba pese motema. So yo c'est le moment où yakobima une femme parfaite. Mariage morobo ezanga lisumu ezanga défaut sans tâche. Pona les on dit les gens ba bengi yo, batongo ba bengi. Non, il y a des réseaux sociaux. Vous connaissez pas des réseaux sociaux? Bino boza maîtrise à réseau bo banda télé avant. Bo banda télé avant. Message na yo soit disait ça bien. Et on m'a bête, mais c'est pas le moment maman. C'est pas le moment yaya, il faut le non bébé. Et ça attend au thé. Au porté mobile no plainte. Ozo banga nimbi la poto ya Belgique.
c'est que bino bobombana parce que neti ngabo na ibelo ezalaka te nata ona ko pesa explication te oh babengi yo babetaka yo oh mama nga déjà babetanga ya nga dana bisa bino bomona nga na vimba na kokumisa mobile na nga na privé mais na ko yango koloba ngo te c'est pas le moment. Donc obimisi sert Sandra puis obimisi on dira sa femme sage bâtit sa maison te obimisi na mobile na se mec no mobile on dirait bango mi balé bata maboma ba ebi ko gérer couple na bango te li passe am so ebi ko gérer couple na bango maman tout tapoter batu ba monaka mobile na ngai makamu mabeso makamu makasi parce que c'est un homme droit en plus à salapé droit ayebi l'état yango nga neto se comprenaka parce que tozana bana oyo toboti bana misatu toza susu na bana mususu o ba monaka biso couple exemplaire ti kaka mabala bino bozo vanda mabala musu pona ba passa famille na bino ti pona ba passa ba famille na bino yango bozo vanda pe boya ba poto mi bana bino baloba bo sala te bolera ba mbongo offrande na titre qui m'a pasteur yango ezo sa bino bongo Nicole alobi nini ya mabe eza moment wakoki koya kopesa explication couple na ete eza moment oyo akoya kopesa explication couple na ete ke bango baza bien libala ndeko na ye kuna nde tout va bien te soki ya semeki na ye yango baluba ye basi yango ya bino bakoma kozwa monopole koloba avant batata baluba basi me banoko kanga te bazalaki na cuisine lelo bakoma kolia na salon bamamu pona ki bamamu lelo ya kobima boye wana ni ya défendre mobile ne yaya okozwa ta chiba okozwa ta nani mwambuyi moko ya bien na cachette yo lapa oya te bakobimiselo chibola moko ya bien olapa pona netinga problème eza na koya na ngati na opesa explication parce que boyebi bien que les ont dit à réseaux sociaux soko moni muto e ko loba boye c'est qu'il faut protéger quelque chose o ba yebi que et ça n'a pas à mobile il faut pas protéger. Bonjour Yaya muninga la momo to ebite soka za wapi c'est Sandra na poto bien na mangengenge yango bino be ba mapaso penza ba mapaso mo bino bosa moi si mo makamba salité je suis sûr bobimana moi si mo ba mapaso ko mona bango boba mapaso bosala mama ebele ya mabe ava bobongwana bino bobeta bat ba partout bino mibale moko ayekota bima yo silisi na zo na suba o remplacer ndeko no zoye bino pona koma bokozala ka gubo ke na ba musicien wa chantre de l'éternel wana bomi libala ake poko za chantre de l'éternel toyoka bango nan bozela je respecte. C'est Sandro Zui OP, Ozui. Moro Zui. Ma couple est parfait. Qui jalousie Oyo, ya sœur Sandra, et Wouti na bo Zui. Pena ba douzo ba beta ke bota ban autiste. Dernièrement, na yebisa binoti. Na bi ban autiste mso zoza ya normalité. Bino awa mutu mo na commentaire o madiva ezaka ka nzambe na ebisa ki bino bolongola na mutu ke nzamba créer ban autiste nzamba créer bana na kitoko bana lokwa nga lokola yo na bazo beta bango douce na bakata libumu na kata ba naissance libanda ya mokili parce que majorité bana na nyoso bazaka normal babandi ko loba bakangi bango maloba ezama ka spiritualité mais bino bobo ya kiti bobo ya ki
na ba chrétien basambela bamona ke nzambe apesi yo mwana aza baba aza kizengi aza boye nzambe ne mutu apesi yo nzambe apesaka jamais eloko ya mabe apesa biloko nyonso ya kitoko munoko place na place lelo bato mosusu bazosumba nini fese eza te eza monde ezobeta bato baduzu Allô? Oui. Place à Wochango Zati Yaya. Ezaka bon, c'est l'autre. Tout tapoter ma famille s'il vous plaît. Tout tapoter. Bonjour Maldi Vanzambe. Apesaka jamais eloko ya mabe. Amen. Ba ministère ba pasteur mingo moni ba batabakisi. Soki bozelaka, bo mona mibali na bana ba temple. Yaya. Jamais au mona mutu. Temple na kati ya ndaku na ye wana banganga bakisa ba salite. Lelo qui c'est comme Android. Qui c'est comme kitoko comme propre balamango. Mobana ko saka juste na babagi ne moko alataka. Nzoke za ba pentacle na ye. Alongola yango te, asokola nango, alataka nango, nzoka yo soka tsaka mon mari, alata ne babaki na ye, osimbi yango pe, okolongola yango po tina maboko na yo. Bakisa lelo ezosa na ba interdiction te. Parce que diable atali ke bakisa bosoto ezati funa chango kisi moko boye Android. Pona bat babeli maboma mingi ekomi ko revese. Il faut baza na babaki na bango moko balati. Soit babeta banzoloko, soit bazala basigne ya maboko. Eloko wana bandimi boye bakandete. Regardez vos pasteurs. Mingi na bango bachaka basigne ya 666 bana maboko bapesaka. Jamais ko yebisa yo mwasi, okoti na monde wana te ba yebisa yo. Modéré. Parce que ceux qui servent Sandra Botaki mwana ndundu a mwana baluba mingi na bazombo babotaka bandundu. Mais oyo comme el biso ba chatre de l'Éternel. Maman Sandra tia bimi na ndaku wana atika libala parce que yim tatiki. Yango pesi mulolo. Toyoka. Oui, allô. Bonjour maman. Namona qui appelle noté maman Kimia. Non. C'est pas grave. Si on assiste au Bengana Kas, n'a eu numéro non. Bengana vers 15h. À toutes. Bino boso c'est ba serviteur de Dieu baza ndengeni. Bokoye baba on a misala. Tourne la fin du monde. Si boso zela bango. Siko yé tant que yé moko tant que notre longo non mwana nzambe. Tant que mutu. Okoki ko yako kumisa libala no pour le moment o libala muninge zo chola. Omoni ke baba tamokili. Bana sagesse. Parce que tant qu'il y a une beauté divine, na moment où on a quoi cette explication té, ngana mobile nanga to ba problème té, mobile nanga mutamayele, mobile nanga azana sagesse, mobile nanga, niti ngana oya nanga ti. Ata mobile pousser ngai. Vas-y, va dire ça. Non. Bino beauté bo pesa biso ba ni, ba mboke na ba cher. Bon préparer cher dimanche l'église. On sali témoignage au cas passer à Marcelo. E bandela mwasi na ye ndengo kokufela bandela yengo na cher. Ya bino bongo te. Ya bino ya kozwa kiti ndo fani na bazin na bubu. Yaya toko sieta na binoa. Bato ba bengi yo. Soki ba yebi bino bana ba question reposer te. Bloquer bango.
le quoi nga makamusu matia musu ba finga na TikTok. Ndeko moko benga paso tourner eza solo na bloquer yinga parce que tu me connais pas. Ma finga TikTok mutoko benga nga lo balanga est-ce que ça solo? Parce que beaucoup mo vivre na lokuta. Siko yo bato bazo bengo na téléphone pesa biso liste bato ba bengi ebele. Pesa biso na ba kombo bato ba bengi yo. Nyoso wana kaka o gratte kaka visibilité à Sœur Sandra. Oyoka bato aboye, oyoka kala mingi te Sœur Sandra a préparé l'album, oyoka ye pas o préparé. Ngana ko yoka nga banzemo na bino lisusu te. Pour la bino bokoma bes boye, boye ko bimisa nzembo lokwa mopa o mokonzi. Afingisi nani Cindy concert eza en ligne. Bosuma ba billet. Soki boye la biso lokwa tokoma ba zoba na bino. Que babu zoba na bino après boko bimisa ba album bo beti ba concert. Ah boni boyeko, bat ba rokota o ba timbate. On manque na ces mecs qui n'ont respect. Na ces mecs qui n'ont ana sura linga ko neti benga na ko kanction ennemi parce que tout est linga ba bordi indirectement. Hein? Ba mama to yo kana bien. A tout est na mo ba na ces mecs qui ne bordir indirectement. Ya on se me ba makamsu bo za maeli. A tout est lina mo ba la Sœur Sandra bordir. Bonsoir peuple de Dieu, la paix du Seigneur. Boyoke. Nga maman l'idécia naye parce qu'il n'a pas appel il y a batou belé concernant ma rumeur aux collègues que bébé takangai je suis une femme battue naye ko dénoncer en gros na kombo na Yesu ezali lokuta. Je ne suis pas une femme battue. Nayebi mobile nanga j'avais à peu près 27 ans. Lelo ça fait 15 ans depuis nayebi mobile nanga. Nzamba pango le biso na bana misato na bana misusu pe tozo encadrer on bazora biso comme exemple. Donc, tous allés, on a besoin comme exemple à Batubili. Et mon mari a l'ingarandé de voiture. Moi, je n'ai l'ingarandé de voiture. Et on va tomber sur ma cantine à la raison de l'Indéni. À sali droit, vous avez resté à Yébini Bego. Non, je respecte mon mari. Il y a peut-être au droit, non, le quoi va respecter. Eza kalate mama yeyo azolo beza kalate. Eza mamba kalate yeyo yaya. Conséquent. Beta na continue romona. Ah. Mais après on va tomber sur Barouya. Nayebi, écoute, oui, j'ai un passé. J'ai un passé au coup de peine avec Etaka. Mon mari aussi a un passé. Mais depuis que nous sommes ensemble, ça fait 15 ans, en tout cas, on vit en paix. Et tu vivras très bien avec nos enfants, nous sommes des exemples. En tout cas, nous enseigne à la bino, arrêtez avec des fausses informations. Arrêtez ça. Natiki musique, on continuera toujours musique. On continuera toujours musique et mon mari me soutient toujours dans la musique. Mon mari m'a soutenu, la CLC ma classe nanga et nous avons un producteur. C'est mon mari qui me soutient avec le P Otozwaka. Bah imposé hein. Qui nous a na mabota na biso, tozana suka ya mbula. En tout cas, nous avons bah imposé hein. Atabinomu. So stamba robeta yo. Et on les femmes comme bon mais elle était. Tamba robeta yo. Kama lobano mo funda suna tribunal ezala tête. Mi bala on bazo sim sabino batouche. Bazo sim sabino batouche. Mkoloro nguma yo. Video oyo yango mema na tribunal. Video oyo yango mema na tribunal. Yoko luka nuku tuote babeta kanga maltraitance mbanda. Yoko divorcer te zalaka wana. Bâtir sa maison jusqu'à pour ça c'est vous m't'a filmé payer mon mobile. Donc bino ba comme y a no couple ya Koffi Olomide na Cindy Leker. On pas filmer et mo Cindy Salrane ni na cameraman. Bo bandiango hein. À part ça, Nabi Mobile à Sœur Sandra. Yo, au Kangamaka na chemise, on a carré à pembe, on est kota bleu, na blanc. Nazo mono na ba vidéo nyoso yango na yango ya. Nazo comprendre te soza date moko. Nazo comprendre ote olingango mingi
chemise no wana carré carré beba tongolo mususu bati rouge côté mususu blanc eza na ndenge no olingi chemise wana eza na auction yongo mama soki mobala lingi caleçon mingi tumbango msu pouvoir neza na caleçon na bela liboma Sœur Sandra luka ilamba wana chemise wana noir et blanc boza na laksa bino chemise yena molo kwa pouvoir ni na chemise wana mutu mwa ke yibango pasteur nani comme ne pasteur bakomi mikolo android yena ye chemise kana porte ya Geriti ya soda na pas ya l'autre jumeau na Kinshasa et puis na lettre wana ba stipulate que baboyani po na makambo ya infidélité na lettre baloba ke baboyani po pasteur afinga ki famille ya mama Sandra baza famille ya pasi voilà raison à lettre yozo tunanga me basi batinda lettre ke libale kufi na bazo kisambo mbongo na précision te mais lettres na précision batinda lettre et uta yoka lettre uta na famille ya mama Sanda kelibala ekufi raison ezali nacha no pause en tout cas bolimbisanga basala nzambe boza peza basala nzambe te ngakutu beauté divine bomoninga rando so ye na TikTok na tindaka mutaza parte par pasteur un pasteur yo peza pasteur après le biso kebala lisuso troisième mariage otindi batu ba ko défendre yo ya basi ya mibale ya famille na yo après bolba boza famille mo bosambelaka non bosambelaka te siko bana Sœur Sandra bosundoli ye bokabeli bana. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi aussi. Bokabeli bana o bozotinda ba porte-parole. Tango biso to comme porte-parole ya Sœur Sandra. Bokoka po ngape no finge. Na finga rate mais pona Sandra na kosabola mo mandoi. Lokola na tepelo na sio abelela ki oyo moninga mi atango nyoso papa Yesu Masia Nathalie motema ya Sandra ata motumi Bosco aye bakiteni nezali koleka na motema ya Sandra hai aïe 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 nzembo wana Sœur Sandra yoka ngomiyemba donc passé Bosco azo ba passe oyo za nango te ya ba notiste secret oyebaka te humiliation bosali mwa mwaso nzamba olever ata 10 000 fois neti nga na tikala koyeba te ke Sœur Sandra na ba notiste boluka ba serviteur kitoko bolingi ba serviteur bambebo rouge bolingi ba serviteur église plein beglise minene wana nzamba zate beglise wana nzamba zate le goût de ça merci Yaya merci Yaya qualité merveille le goût de ça na succès on nzamba akuna te tela mobile akene business akomine ko kende ko chumbula ba diamant nil ba brebi na ya Paris ya Londres ya Belgique ba ko benga kozala église za ko kufa aluka ine ka mbonga commerce na ya business ni nakata ba mabonza ba bandimi parce que Sœur Sandra ne bomoni bo aza capable de bala disouter na vie na assuré bino
aza capable ko bala lisusu te. Yango bo luka bekola ko bala. Yaya, si j'ai ya sœur Sandra, il faut été ya biso basi été ya biso. Parce que apparemment ceux qui baboyi sœur Sandra parce que aboti ba notiste. Famille ba luba wana ba lobi pa na bango makambo ezalaka te ba lingi sœur Sandra te yango ba bendi mobile ne matoyi yo oso kende ko linga mwano déjà kaka libota liboso moi je suis vierge abano bota bano botiste ana semence mabe mais otala ni bala ngo ba pasteur et bon autiste boye bakate okobeta pesu ya 4 ngo bakse autiste wana eza lokwa démon ba soko bandike o bando continue ko boto ko risque ko boti lisusu Yaya sora zara vierge. Bonjour. Ben c'est là-bas monsieur. Oui. Ya liboso aza bien. Mais bango ba lingité. En plus na lobela mino dernièrement mramba ona ba geser sans na ba notiste. J'avais dit ba maman, o boboti ba na bo na autiste. Boza la distraité. Boza la distraité. Omoni lelo ba komi ko lingango, omoni science azotia bino eloko eza normal te na mutu boko misango normal. Tango boti mwana na yo. Priez pour cet enfant. Butu moi kolemba ete. Bana wana baza bano baza betoile ba yibaka nde betoile na bango po bakende ko utiliser. Makambo na olo bana bino bocha tembe te. Soko che tembe etali yo. Siko awa 12 ezo betama abino madi boza batamonda spiritualité te ba yebisaka bino. Majorité mindelo bo mona. Baboti bana autiste na bakata ba famille na baba na bataba franc-maçonnerie. Siko voilà yeba siko vérité. Ba musu baso bota bana na innocent parce que ozaki virgilate na 4 hôpital ba beti au 12. Nazolo bana bino les créateurs les sié. O akei mbula o abeti sarambula kitoko mbula oyo nzamba salaka. Abota ki bana bino bazalaki ya bonne santé, bazalaki bien. Ba yibi bango nde bo moto ba yibi bango mama. Bana wana mususu bazobika soki ba mama batelemi mwana biki mwana zongi akomi koloba nyonso ezongi parce que mama buni na ba prière na kolakisa mwana mais ba mama baza mayele mingi te bakozala distrait andimi ango avani na ye mwana kobika tatika libongo c'est juste une maladie o batie na kati ya mwana wana. Sœur Sandra lelo sera vandi. Allez la Dieu de miséricorde. Allez la moine wana ake na ba école spéciale et spécialisée. Cet enfant akobonga nzamba lola. Na kena ko maquiller fille moko. Maman. Ba notice ba niveau par niveau yaya. Mwana wana azali boma. Na kena ko maquiller fille wana. J'ai envie de prier pour cet enfant. Est-ce que vous comprenez? J'ai envie pour prier pour cet enfant, mais maman n'a pas distrait. Moi, n'a sauté le col à moi et moi non. Avant d'akesika, maman, modèle moi n'a pas énergie. Je vous dis, si vous avez un hôtel, maman limisanga et sikoza, moi n'a mata sota. Liba l'engé koufa le même jour, bah c'est mec bazala quitté. Bah c'est mec qui ba fait ba kokuta sko moi na wana. Liba la wana engé koufa le même jour. Ngani mna no conseiller madame. Ba seme ki kotonga koloba mabe biso tozaka na banote nyonso moi ça zoyoka en plein mariage religieux moi ça une décision bo malibala mususu ezaki mwana aroyoka mama ne azarane calme opesi tablette ne azoyoka nenga za bongo langue oyo banoko chela e mwana na déjà loba. Baza bano balobaka mama yango monde basaka na kanda parce que so linga bimisa maloba ezo bimate bakanga bangwango kokanga bana wana bayebi koloba musu bayebi kotanga mais azo koka ko se défendre te
yango moni bakanga nyonso eza ye donc omoni bazo étouffe moi si bazo étouffe yo ouais bazo étouffe oluka pema et il sent comment il sent comme ça bolobaka parce que bomona na bana autiste te yaya non bomona te boyoka ka bana na sango musu bazaka calme alingine kaka tele na ye atalaka ka eloko moko mususu alingaka eloko moko aliaka eloko moko memba misusu yaya ozo sentir penza mwana azana molimo mabe mwana na so botiki ye akoki komi sota se sous amibomi donc ba fenêtre ndaku na bango ezaka ya kokangama ti baye ko pese penza ki aza autiste ba changer bango na ndaku parce que dimension autiste mwana wana eleki ba komo pesa même ba kisa mwana ya bata maboma alala ase calmer siko imagine yo boti mwana no 9 mois bébé ni ba pesa kisa bata maboma ba pesi mwana parce que aza na énergie elalisaka lalisaka mwana komaka drink soki ki sezate modèle mwana kozala agité ko sauter yango moni famille ya sœur ya mobali baboyi sœur Sandra mais ye moko Bosco mobali ake ko bima na mwasi mususu Nounou a profité ndenge sœur Sandra bandoko tika bana ya zobima Nounou ye a profité côté wana nakoloba sœur Sandra ayeba quitter ce qui fallait zo mundele balobi mobala ngaza millionnaire ngana yoki mobala ngaza mbongo ebele asomi ndako 500 000 il y a 4 niveaux, il y a 4 étages. Ana mbongo ebele. Bon mobala ngoya mbongo ebele bono futanda kwa HLM. Boso minda kuna poto. Mobala ana mbongo ebele sœur Sandra ipo nozo mbongo na majag. Elena Romat. Yupe Elena na mono partout hein. Yara Romat, y'a opé explication yo yebi. Mata. Parce que jusqu'à maintenant, matière moi c'est un ban babombi. Famille bazo ko lobaka sœur Sandra ebolamba te est-ce que libale ko kufa pour moi ça ebolamba te ye longineo na kisasa ana bana misala te na kisasa kutu fi kutu obo mona ba tiktokers nyeso bana misala vérité à likambo muto ayebi yango za sœur Sandra a tout sa place à makelele matati. Parce que jusqu'à maintenant, ata ba nene ya ba oloba, ba tunyo so ba oloba ba voice ne bimité. Tozo kaka ba seme ki ba dina ba libala te. Ba ko bomelo libala sans raison hein. Ba ko bomelo sans raison. Eza ba famille mususu, obomi libala pona maltraitance ba bokilo. Libala déjà ceux qui maman bokilo lingité tata bokilo lingité. Eza na seme ki moro boy famille mon babayo ke la ke yaya ki ma libala wana boma o vivre na misère vino mobimba tozo le belande lidi ye moko pe ele malheureuse lidit ye moko pe ele malheureuse shalom yaya surtout na bana baluba ata za pasteur bango coutume eza coutume mambu ya lobi mamwa lobi alingi libala wana te yo mwana o continuer te yango na loba na bino libala soki kana ebandele bandi mwa mikakatano o babokilo balingi te yaya koze kutu to botata na mobali wana le faut yeba non libala sœur Sandra ne bandel nango est-ce que makama matata ezalaki te dès le début ya relation est-ce que sœur Sandra balinga ki na famille oyo est-ce que sœur Sandra babeti douce te
eza batu mususu mama libala batelemeli kokota te bakobeto duska na libumu na yo mususu baza ba concevoir te akoti libala botaka te basala makambo na nzoto na yo yeba te babeta o douce okoki balakela o mabe okoki jamais kozwa semence na bango okoki jamais kobota na mwana na bango yo vandi kaka nzamba kosala okenda kotika bilopa mama bokilo rando esila nzoka bango bakanga oyoka ka mwana bango mobala sente mais yo botaka te. Il y a des femmes stériles monsieur zaza na ba belle famille soki libala no moneza matata neti biso ba Kongo to bomaka bana mkongo si balingi yo te yaya okolongola okosala ta 10 000 fausse couche 10 000 fausse couche ye kwa ko kaka pia ou soit to mo bota ba mort né balingi na bango yo na mwana bango te ote mama bokilo famille bango te mobali mutabala ka mwasi mobali mutabala ka mwasi te soko lingo bala yo bala mundele mutako bala yo même mindele mabo kilo soko lingo te libala ezalaka te ata na mindele eloko to kofondaka mundele soki déjà maman na ye a traité un nègre alinga kote mwana na ata bovani suka ezaka rando oyo kaka tu restes à la maison moi je pars chez ma mère. Comment yo libala mobimba fête à Noël yango yo batika ko na ndako bazui bana no bakwe ko fana na table ronde mais yo moi so sala raté oza yu mombaka sa toro préparer déjà na divorce eza bande ko na bino muswa mindele Noël yango po ba confirmer wa mwasi na bango il faut que pa ba maman bokilo na bande ko bofandi table ronde ba sali denda munene ba kotise ba pomme de terre koto ba sele bino ba entrer ba fruits de mer la japonaise ma kopa soka confirmer loko se ke pe na sentir omoni ba pesa ni ba cadeau Noël mobile na pa pesa cadeau ou fleurs bouquet de fleurs ba pesa bisous yo po memel mama bokilo moi li puta bijou 30 kuta ko koloba likambote parce que ba fongoli matière te kaka ba gris ba famille mobile na ba connaissance à mobile na oyo aye ko loba na makambo ye mute ko confirmer pena libaloko ezalaka lisusu te bo forcer te na yoka ki lisusu kuna ya mobali aboyi libala ya mobala lobi soki libala wane salami loba ngai na yo tobima libumu moko te soko landi bien aza o babengaka likonzi ya famille parce que likonzi ya famille na bekolo mususu bazwaka pouvoir bapesi bakitisi na mwana bango e lokola nkodia balongolo na pouvoir bakitisi ngo pa mutu wana yende chef de famille akoza la mwana muke ma dirigera mikolo yaya wana soka lobi oyoka yo bino nyoso famille bosilami yaya wana momi mata kopino eza kuna te yaya tika libala wana tika na yo kokena okutu te silama vana yo ko forcer kutu te tala valeur ya sœur Sandra vie privée ne a bombango lobate mais ba seme ki mutu na matière parce que sœur Sandra ko ya na matière ote jamais moi so na pembe wana yene mutu apese déjà ba matière bengi basale kirina bango ya basa pembe wana mususu ya vandi matière mo ba benginga apparemment libala ya sœur Sandrine kufa babio bandanga mono ya yanga yaki na rage ya koloba ke basombele bandako basombele banini basombele te poani ngapi na semeki ngapi na boma libala ndeko na ngai ngapi na loba ndeko na nga mukula ko zongela mwana mwasi wana en tout cas na ebiti ngapi na boma libala ya ndeko na nga mobali parce que bakotisa nga na ba bêtises bakokai kokotisa nga te bakokota na mon père
Est-ce que vous pouvez imaginer? Dans le bien, ezande boy, ya buzoba, ya sakana, na famille, makam na bino babasi na mibeto kipaka bino tibo, obo finga na, oba zulomba na, bozonga na, lokola nani Audrey, Audrey, azonge na moi c'était 10 000 fois, nous on s'en fout, mais ceux qui ont touché les sommets, là où il y avait des cypermes avec des règles, fontaines, mélangées, sorti, un gars, Bogart, mignon, jumelle, jumeau, yo ce qu'on manqué, sommet wana, non kitiso. Tu vas se descendre. Biso ba seme to kenda na ngobongo. Oyo katona ndako libala, ya na ko créer lombande, ya ndako mususu. C'est nous les Bantous, ça se passe comme ça. Yango soki déjà bandi ko swana na ba mama bokilo na bandeko ba koteli ya na bango ko kendeli soute po ba ko bomolo ko a J3 bordure na ba Kongo baliaka bana na bango baliaka bana na bango obali mwana baba monike mwana banga mobile ba opekse tika mwaso azotika te balobi yenda dondo ya monini adondo na mwana biso ya zela kozonga maboko pamba babomi yo mobali biso na bakongo baboma bana bango so babomi bana bango te bakomi kolia bakoko na bango na baluba sikoyo sino te osale rare babotisi yo mwana mongol soki mongol te milukela na ndenga mabete na kinu ana bana bangol mingi soko landaki bana bo mongol olandi mingi bazali na bafamia baluba na ndenga mabete baluba bolimbisa nazo bandeka bosolo nazo ba mingi ya bosolo bana mingi ya bafamia ba mongol bano uta mingi na bana baluba batatu batambongo na batabadiama nazo ba solo na kosite na kosi baluba ba yo ina ngapa na ya boy na ngate to koma famille na lobi na ngaka vérité ba mongol bandundu ba mingi pa baluba ba Kongo te bango Kongo babotisa bana ba mongoli te babotisa mwana moko boye babenga bango bakisita baluzolo komo mo bakobenga mwana mozaka kiona ba Kongo siko bango bakindoki na bango mona ya moko boye na lupongo na bino asila mayele na bata bandundu asila mayele za mayele kokate lokola omoni fi moko azaka na njili boye atambolaka boye bomona keti alobaka boazo kende gauche droite soko landi bien bakongo babebisaka batu gentiment bana yana bango moko zizi zizi nzambe famille bazizi wana bakongo te zizi bakongo bazaka bo bana mutu na bango moko akendaka na ye azongi na ye mutongo pa lobaka yepi asala loyenge na famille mais bazaka soin bakongo siko batu na bango mona ya moko boy azaka soin la mukaratonga sala misala nyonso mais soka landi bino kotika na lupango na bango alandi yo mbanga bambaka na mabanga na c'est une vérité après bobananga bote divine za mwana age ni yaya nazaka mukolo kati na ngame elonga bana mike nga mubangeti naza ko nuna makasi bomoni nga kati nanga mikolo na oke dara ba 75 ans na raisonnement ta nazo koma na 100 ans mokozwa ba bordure siko ya 100 ans boma yango madiva koma boye po ani nyango madiva za kasuma yele mingi te mayele me ya ko sabola bino na koma makelele te parce que nazo ke na kiboko ko na bisa no vérité voilà tango sokota na ba famille batu visionner yeba eza ba famille mususu balingana bango na bango wana soko kepa bangala kuna oko risque mobile na yo alali leki na yo babomelango mabala te foyeba bazulio mbanda mabo kiloko be sa nini tika bobe mwana nga mobile mwana nga mobile bobe bopiki bokunda banzoto ne ko ningane ko sala mama oboy libala kanga bisaka bimatika mwana nga ko enjoy kune kendaka bongo bazuli mbanda ko keneno ko lela teo pona mwana bango bopikili ki ozo sala oboyi kanga kende bangala siko bango basala na bango bongo bangala mingi kindumba kande ya mibali
kanga bisaka kenda kota baswaye di masanga okopesa rapport mobali mo mimamelaka masanga na kinduma bayebisi bongo yongola te yo mela te o mama toka yaya yelanga no bien pesa ya meladi tielanga ese okomela melata mo busha whisky ningiso se meki ba melisio mela masanga tokopesa rapport ya masanga ba omelisio no masanga omoni oyo bomone boy luzitu moko boy ya yete ya hypocrisie elle quoi maman blanche ni bonoka maman blanche azolela na sima mena cher a telemi yango nga kutu so na komi pasteur bo zete na bino bandimi modena no benga la bino na église wana nga makambuto brebi moko bungi na ko teyo 3 fois ya liboso na luki de témoin na so teyo ozo kate ya 3e na popoli makolo non église ko ya suswati na bengani makambutu na boke lo jeton na cher ezati naza capable pe na zali boso cher na kangili puta na kiti na bandi bitumba na silisi mbila ye toke na commissariat parce que banda ba hypocrite ba passer na basa ba passer yango ser sangambu ya kwei menza mokotele miso soki bazwaka na bango ngayo yo kasi baji banga bazala nga mélanger beko lebele yaya allô Lydie Emekan namoni Mouvoua qui c'est Moungangi c'est Emekan ok non produire yo donc eza on peut libala mosinjo ok bien non tango te papa na rappelo pe bio pe ça va détail nakata non live Sœur Lydie t'as l'hurleur na lobaki o nazo regretter les passés nanga o regretter te ma chérie nzoka bazwa o linga ne producteur no li passa o linga ne producteur no li passa bien mo boyo kitch donc Emekano ebeka kumbone okota papa mukwatishe ngere munane una mukwatishe yaya nzoka ndeko ya mwasi ya famille ya Emekano ya babala iyo banofana ndako ya Emekano mobala ye Suède li passe à en tant que producteur na Kisasa bo beta match ya sima bo yo zongo mama ensampe Sœur Lydie omoni
Makamba beba kimaka na bango mamo silami yozo kokumisa producteur. Siko mobali na Suède bande konepe bakomi ko benga. Famille mobali déjà bakomi ko benga. Botika na nyongo pe ya libala kala. Toko yao. Yo mobala kendaki Suède ko boire ngunda o humilité o siliki. Obi makamba ba passer kindumbi za kuna ki corps de Christ. Yango bino ton bobo sa makambo wana bochaka toujours adoration yango ndako a pasteur so ou bien bureau pasteur ozoka musique ebeta makasi ya bakimaka naba bakimi yango ba matisi musique nzambe makasi soko yoki kaka o atana midi ndako moko musique ezobeta makasi ya na timbisio kwi baboyi naba Sœur Lydie, on le bien, naebi ke makam nanga pe ko ya. Mais t'es pas intelligent, ma belle. T'es pas intelligente, ma belle. Pourquoi yo polingi les passés no ya? Awa nga moko pe na vanda kana ebaka un jour les passés na nga moko pe ko ya. Je prépare ma mémoire. Ma mémoire. Parce que naza mutu. Siko bino. Mobali no nani atinda kiyo ya koloba mpisi koloba na yo emona na ke oza leste ma belle. Papa te je vais mbote. Zana toka nzembo matière. Il faut tout le pendant nzembo matière. Okomi yoka. Libale kufi po pasteur afinga ki famille ya maman Sandra ke bazali famille ya babola. Ce qui bon maman Sandra sali bien o édiqué no ye mobala ngo. Mobala ko finga famille no babola ten. Ya. Nga mobalo finyo famille na no batanga te ba mobolo ya. Mobolingo no modèle ko tchola kati nanga. Vous comprenez, même mobile bande ko na ko manquer bon ba respecter. To be bana ngana bande ko na mais yo chamo ya gentiment. Soko bani ka ndeko na zaka ndumbe papa na ko boyoka po fingi ndeko na ndumba. Nga ba jewa na ko bomba mobile pona ba manque à respect. Moko ku tutele na nina loba mabe. Alinga moi si famille ba ya. Ongai moi si fo famille ba ya. Le to suki web. Boko me kolanda baso boboya bango kala. Boso ki la bango. Boko zala condamné. Sœur Lydie, hein? Iyo foto yoka na mokwa tishe. Wapam. Nasima bango nyananga. Iboso mitsambo na bango. Nzela kokima na yebiteo. Nasimba mina maesu bangunia yango ezati nasima bangunia nako chimbola ba machaka batu musuba innocent pardon. Sœur Lydie ozo se rappeler na nzembo zaka déjà femme mariée yango bino. Heureusement Lola ezara mabala te kuna. Heureusement Lola poni basa bandumba nyoso na bamiyibi bakota na bango. Yo moko zaka mosa libala. Échec échou. O échoua ki na libala liboso. Sœur Sandra kutu libala na ye o ya mbala liboso yango. Boni yo okoya sikoyo. Koya ko critiquer muninga mena sima bolamu. Oye ko répondre biso na sima malamu. Pona ke donc Sœur Sandra yo na mobali bozaka na complice mobali na yo oyoka ke mobali na lingaka yo yango bosali soki 15 ba lingaka na âge à 27 ans bosali 15 ans de mariage mais ça muke ma sœur non beaucoup fite ko bete ya libala tolote prière ka makasi ne pona libala na yo oko sutuka kaka mama na 21 oka kaka 20 ans kutu ya mariage te ba bimiselo mwana ya sika comme na baluba matéa ya Bible ya baluba
bango polygamie nzambe autorisa eza na bapaster mosusu baosala polygamie eza moko paster mosusu na koloba na nga te ye mpe nabwakele mwa jeton paster moko abimisaka bandimine ya kitoko mapesi ye mobali elongi mabe oyo baobota nzoka ye moko arécupéraka petit wana matière mosusu eye oui alo yaya mwasi emekanu te bino mpe azalaki mwasi emekanu te mwasi ya leke emekanu zela papa naloba ye Lydia abandoko fana na ndaku ya frère emekano mobala tikaki ona tango babali ye mobala akendaki na mikinza poto o babengi na mboka Suède ya papa abatikaki ye avant nazo luka na fota mobala Suisse papa soza bwakela ngango s'il te plaît ya Suède tozo luka na mobala Suède nazo luka mobali wana et bon leki na yango komone nani kasi baka famille kanu ye komone prénom ya mobile ah papa bakano ngo pesa bongo chéri kanu nani ka après papa matière nazo ya na privé emeka noté merci papa botika koloba balobi leka emekano azaka na Suède yene mutabalaka ya silika kamoni na batango akala wana so bazio babalio mobala ye poto bakoye biso mwa sofa na famille mobala fana na ndako emekano ko fana na ndako emekano ezali na ngokaka komi ko bima bima parce que bakenda kokutana na producteur mpasta o azana ka kokutana wana bakomo bise yo mosa libala mama babalio boni bibima bima boye boni ezalaka te ye mwasi asiliki akanga biloko na longwa na ndako emekano o libala ngo komi ko contrôler makasi aboma libala sans raison Lydie aboma libala sans raison mobala kenda Suède abwaka ngunda po récupérer moi sa tina makambu nyonso moi sa ya poto moi sina sima boma neka libala bongo pona nini akome ko bima yo e pa babokilo babimaka se babali bakoti ko pa bokilo okomi mwa musala kuna sokola basani nika ba toilette sala makambu nyonso obandoko yiba yo ebite so batiko pa babokilo bayiba ndenge bayiba na nzela église comment osambela mingi na nzela église wana siko ba veille de prière yo zo profiter takenda ke église akenda ki veille de prière na kata sak ne ya veiller o memi mwa babilamba na talon na kato chelo kwa bana ya motema mpiko oyoki so batiko pa babokilo bayiba bongo ozui saki na yo deja okotisi bilamba na bakaleson sika obwaki on na lutonga ba voisin oko récupérer na avenir lundi tango zozonga kobosa na te olata robe na talon zongela lipapa olata ki kobosa na te okena na lipapa kozonga na robe te na basket ekoba kokanga yo fo koyiba kitoko so batiki babali batiki na famille bokilo bayiba loko a mwana classe oke kuna elongi ba maquillate tango ozaka na nzela na tarse bandi ko maquiller tango zozongo panguse elongi na yo
ozongi pe ntango ozokɔta na lupango na louange na monoko kobosa na louange te ozokɔta mama ozala gentil simba mama bokilo pesa ye bututu kabola bututu na mama bokilo ntango ozokɔta kaka nzambe azali awa mama ovanda osoka basali mama na ngai mama bokilo na ngai sursi ya mama bokilo bokabola bututu mpo nazala na domination ya mampuye siko outi bokabola na bilenge omwa mama bokilo mwana outi église mama église eleki bien mwana upe uta obenge zana rappeleka mpo nakangaki telefone azalaki na église ofongoli se abandi zuwa mwana mobali abandi zuwa tu étais où oyebisi mama kutu yeyo tia mama ne témoin na makambo no yaya ozo tricher mais mama bokilo témoin bozoyeba te baleki ntango abanda koganga wakaka mama esinga na uti esika mabe pase ngai ye papa yo mpe zuwa ngo na poto likambo nini mwasi auti église toza ne awa nini ya bimi nzoka bakamarade no deja bakoma benga ya fongola misu momino bula to mone na baba mais mama bokilo azolempa oyoki ekendaka kitoko pakoli mama bokilo bosoto na yo mama bokilo akokoma fani na yo ezaka bongo yaya eza kwa olala libanda na tango kosa oke église kola libanda pona kolongola sola safa munganga mama nasubinga moko olala libanda na ndako bayebeka okende olala matanga bakamarade na yo yo zongi sikoyo na sola sava munganga mama ta bakotaka bakenda osima mama te keyo kosokola basani banda kokombola lupango olalaki libanda koya 11h te korevese yo yaka tongo ba 6h banda kokombola lupango ti bango bafongola ndako bakokuta dia lupango eza soin omikendeli komisokolo longoli sava munganga ozoyemba bango ntango bakofongola orapite obimisa basani omona motema mama eza ya kokita ekozala ya kokita eza conseil te yaya nazobala bino ne baréalité ndenge epasaka nakosi ora mama yango yo olala ndako te mama nayebisaki yo oyebi mutu mosu oyebisi message te mais tellement oye na ambiance moko koseli ye makambo ye moko amiyeba kutu te oh mama yo po bosala makambo nayebise ko yaya nazo se rappeler te ni yo yebisenga mama so batie mbondo obame okufe mama kolie mama oyeba so makambo te nzoko loba ekutu te mama ndimika ngaka mna lobaki okoza no pe na raison ndire nga pe mutu ango mikolo oyo nazo comprendre nango bosana biloko okweyiseli ebere surtout tiasu walai mama ekena makola soso likolo aloso ya ko jire te mama na kombo na oma ko mama wa ocha ko manai ko jire lenga te yo ka bosa va mama wale chana mabele ya ochi binza fuwa wale makola soso likolo aloso mama yo mto bisenga na kindi tuna kutu tombe bia to zaki na ya ka yora ya menga na ibima kamona yubi na yubi ya kumna problema mutu teke famille batala mama nga na ye mama c'est bon mama to longa obi ni mama na ko kabelo mbongo ti mama zo eloko zo momo mera moto basalango so ye ayebe ko fa na emeka no te ye moko abima kenda zonga na famille na bango azonga na famille na bango naninga kena olinga mobala pasteur ndeko ya pasteur Bosco li passa mobala ya mama Sandra c'est ancien une femme mariée non divorcée c'est une femme mariée famille mais ba divorcer na mobala parce que baboya na kati yango papa na biso ndeko kombo pa ya mobala ne komonone ça la très attention Lidi basila maka balobi libanga ezwi ndeke chakuko sekate parce que mukomsu yepe ba bambo libanga Jean-Claude bape na bakombo akale baba na Serini bakombo akala ba Jean-Claude ba Daniel ba Bosco ngana yeba Bosco bazaka faible na bolingo ngana yebi ba Bosco so ozimo Bosco no moko
bazaka mingi bailela moi Bosco nous sommes biso za na ya Bosco na biso mo noko nika na bakaleso lupango mobimba mais ndeni Bosco oya za kotimba ngana bi ba Bosco azaka faible soko zi mobile no mo ya Bosco boy babenga mo ya Bosco baza na 60 ans bana 60 mais baba luba mo basima nzoto bien hein? Surtout mobile sœur Sandra aleki li passe na Bogar na lobby ba mapasa boyo komeka pe kota ba Congo ti botika no ba luba bino na ba luba esimba ti boyo komeka no côté na biso Papa Bosco tika no ba luba kune so simba kaka te meka no bangala ba swahili na ba Congo meka no biso peut-être côté na biso boyo to ko vandi so makanisi kitoko po na bino ba luba ezo simba te. Maman, nazo bisa no vérité. Mi bala baluba. Il faut bala na Mkongo. Pour na Mkongo alongole ki muluba a maîtriser. Mais bana baluba na baluba. Ceux qui ba bala na baluba. Maman, modèle bo faire souffrir bande kona bino mi bala baluba. Nazo comprendre le côté. Bana ming ba benga ngaka mi bal ba onyoko la bango mi bal kaya bango moko yekolo na bango. Mibala baluba bozo faire souffrir bande kona bino pona nini ya basi. Baza trop caprice, trop fier. Caresse ezalakate, tendresse ezalakate, bakado ezalakate. Babonde la rabasite, même sur asali mabe, akobonde lote, yondo senga pardon, osengi pardon ngo, akoya pete, bakangsa basi binemi pamba, nazu ba rapport na bino mingi bino mibala balubo bobala na bana baluba bino na bino. Yango moni kota ba mibala ba Congo bakomi rare. Pono so Mkongo na nzela eza rare. Ba fi nyonso baluba. Bakiro so ba Congo. Et pourtant bobala ni bana ekolo na bino. Ozolia ndakala. Na fufa matango ya kopanza. Côté boye, aussi moi niamo nini ganga na bosse komone bo faire souffrir bande on a bino pona nini babo to la bino bana bino ya kitoko neka bolinga bana pembe mais bozana ba respecter vers bana na bino mibala ba luba likelele makelele. Je vous dis la vérité ngabana surtout mibala baluba États-Unis mama kolokotete mobala baluba États-Unis na Canada mama na mboka wana malili kolokota bango te ya bazaka trop ba camarades à aucun restaurant mais je sors avec mes amis balobi États-Unis comme mbujimai. Bo changer bekolo bana baluba basi bo changer kolo boki na bangala boki na ba de kolo mususu parce que biso awa chiba wezala raté bokoke nango piken pe mibala ba Congo soko tromper baboya na ba cité mibala mobimba na ebité ekolo yo ata mo sa tromper au moins bazane kariza mibala ba Congo na ebi pété bino mibala ba Congo et ça passe ba Congo ba koka boya ba cité okoki tromper ye mobala mu Congo bakenda kate yango na lobaki Audrey Mkongo Audrey oya mwana nani Vicky pona so moni lembo ba Congo kati na ye Mkongo mama batabandundu ba Congo baboya kabasi tata o tromper ye te ye mongo na ye fo ye ba camarade ba Congo mingi ba Congo baboya kabasi te mibali na bango o même mibala ba Congo moi so tromper ba koma kwa bakizeng akomi na epe ko na ba mamba solo akoma kolando sima to bengani ye moi sinanga yongo moni biso ba Congo to bomaka mibala ngo na je sa no vérité pourquoi ba Congo ba bomaka bana ba pa ba ebike ba koli ba limbisaka
basi na buzoba mibala ba Congo balimbisaka basi na buzoba mwasi azobenga na ye me ya zoya lokwa kizengi yango mo biso basemeke pesa sokana ba mama bokilo to koteli bino kindoki ya famille to dodi yo moko mobali kende atika na bana yango mo bakomba bomaka bana na bango mibali raison batikaka basi wana te parce que moi ça mukongo ko tromper mobali na mbetu mais mobali alimbisi loba bakongo lelo bakongo android ba melina ba diamba na ba gene basangisi bombe nazoba na bino boza bongo mibala bakongo yo mo mibala bakongo bakufaka pauvre bazora décision te omuno kufa pauvre blocage parce que zolanda mwasi aza mwasi salite mwasi mababe tango olande e ko affecter yo omona mukongo atazaki na mbongo mutakwesa ke mwasi pa okwei mais tazaki batatu te tata kolala décider à Zulio Mbanda auti mboka baeba koti o mamuna tatu bokovanda wana akoti na ndaku numéro 1 maniaku lobi nango pasante tour na yo yoka wana famille na bino esa famille na biso te nazoloba na bino yo mopetala na famille na yo yo moko petala tala ba comme ça mnoko ba kizengi ata mwasa sali mabe bo bani mwasa na kokende te akoya tongo lokwa mama auto bimsama pa moto na nini na ipaki na yeko tala bana nga mibala ba Congo bakosaka na yeko tala bana nga oyo kape mwasa ebise bana bango ye wana oka kumotu na bana mama abino nana yaka yako tala mama na bino azolandela vino Suba bokilo so bayoki yakendaka kaka tikuna ti lelo yakendaka kaka kuna oka mwasongo pe boya kozwa mwana bino na lingite mibali ya ba Congo bo changer tala baluba bo lokota na bino basa baluba kuna mais bokebe bango se bazwi mukongo basa baluba ngo so ba mayele te bakoma kuna kindumba makasi pona chiba wezate bokeba ya omoni mibali mingi ba Congo baluba mingi babala na batabandundu na kosite ke na livulu wabi livulu bana ba ibi livulu kota campus kuna bango na bango bayaka na baluba babala na kuna somo na somo kuna muyaka komalo ba chiluba muluba komalo ba kiyaka bango na bango kuna misili okoka kuna misili na ko sabino te nga pena mona kin mabele mame nga penza lelo so na poster bo voter nga na yebi makamba ba commune belé na vie nga na ko sabino te bana livulu soki bazaba koloba nda ko bana rigini rond-point ngaba mata kuna nyoso bana ba komo ya kuna mnoko kuta ko mukadi chibola bakomba kuna reniaka basangisa baluba batabandundu balingana kuna na kosi te esingana kosi kinga kati kote una batetela wana ozana reso batetela monda mo matima batabandundu esangisi bango kuna na kosa bino te mibala baluba bo changer na généraliser bino te mais ça passe ozo mobala muluba na yo a respecter yo a valoriser yo alinga yo bazara alingi yo maola kso bolingo te pona nini orodondwa non c'est bazo souffrir na love no mobali nza souffrir na bolingo no mais aola kisongo te pona nini okoma mate on batera bino ba mama na bino batata na bino batera bino bongo ke kolaksa mwasi bolingo te o dominer yo eza passe mona muluba la kso bolingo baza ba na love mobala muluba ko sele fierté ke na obima ayoko lukwe pa na bino olobe obima te a tourner kei mais mobala mkongo mungala mbule ebetele ona tiro ya zo zelo mais mwana muluba tele mata zelo aye pa na bino azati ozati ya chiu o azati zaki abima ke kene mais mobala mkongo no kokengelo lokola nia mkemkata alukina batna ba vena simisimbon se bo mone bo changa sin se ka bo mone na mobile bochanga si mais mwana muluba ye wana azate abimi akena ye mais bangala na ba Congo wana ba Swahili ba bakengela basi ba telemi mu Swahili mama a recréer lo bar na lupango ngambo
déjà baye ko luko pa mobala muswahili ozate ya ako créer bar na face na bi ya lupang na bino kwenti kwa ba esiko oyela azwi ba fi wana mama bova na tomela boso wa masanga na ozela ngite bandi wana sama baswa baba tute ako ko créer bar na porte le pont na bino ayako lukote ma va na porte le pont na bino ba locataire mama na bino nyos bomela masanga azo sela kaka ya noko sabino te boyebe kolo mais mobala muluba au budo même na kiti bovandi bosa mama kitoko mais au budo na kata ba plaisir au ganga te ça va bébé ouais c'est bon charisme tina mampuya mbala baluba charisme do baba la kisakate ke na krake fiyo po akoma teti melinga mbala mkongo baganga makasi bakongo na bangala surtout bangala bango baye baba voisin te oyo se calme-toi ya des voisins koto tika ngai wa mwasi nanga bango bande basala kate tika ngai ko sala na makambo na ngai leng na oganga ganga mungala ya yeba nete voisin za mpanzi o kaka mkongo siko malembe asala seli batu basa tutika no mzela pause kalipa mwana muluba au budeo siko bo bana bana basa batu pona nini bo enjoy na bino omoni vérité muko ser Sandra ya koloba talaka moi so azaki déjà bimina mibale belete fo kutana na tendresse na bolingo neti ye e mona na kubaloba ne ka jeter malikolo pona bandimi ça se voit même elobel na ye azo batela libala pe mibala baluba basala ka ba chantage na basi ako beto bordir ko yo kansini ba ex na linga yo leki bango mibala baluba ba ako beto bordir pepo kitiso ako yo kansini yo leki ba ex nanga bango nazo yeba mama nazo bisa no vérité po ba yoma divo linge kolonioso na linge kolonioso tout ya nazo bango na téléphone basa baluba ne ba olela surtout bana ba 22 ans suka 30 ans ba osala na mabala boye bana wana ba 22 ans osuki na 30 ans modèle ba onyoko la bana wana balela ka tous misuku de ba bandi ko zonsa ba mbonga mabala na matsabatu na oye na zoya ana na kayu na zoya lisusu live toyo kanal ça lui dit matière écotier ngaya batute na zoya lo matière on avait des preuves no benga papa to solone ki tok apesna kombo Zambi. Mais bino Bible on ba lobi mutabala ka une fois te. Si bino ba divorce bozo bala na bino te boni boyeko. Si ma libale kufi ba soute tiga ba ninga. Bosa mabe bozo mibali deux fois. Ata bo ba fi makolo pepele kitoko te. Libale kufi olinga soute sambela nzama boma mobali wana po yo bala. Mais bino bo bala deux fois. Bozo tika mibali musuna ba défaut le quoi nani jibe mpia na batika na défaut moya ba les ati basi batuli boni boy kitoko te ngapi na mo kanso ndire mwana nga ba na nga mibali ba bala baluba mais ya mwasi na mo na ba bala muluba te ya mwasi oyela muluba te ekolo nyoso ya sofu muluba mais mibali nde ba ya ba bala bino ya mibali ba bino pour besoin d'une mentalité moi ça muluba la mentalité né ayaka déjà na kibombanda parce que papa na bona maman la bango déjà bazaki na maman 1 maman 2 donc so ozi moi na muluba pour tromper ye bazaka na mitema o déjà ya trompement ifanda kati na bango so tundika maman na papa na beaucoup misango te les filles de luba arrêtez beaucoup misango maman papa so na base belé copier cet exemple wana te pas mobile non. Tu donnes pas ça. Mon ban temps à zobinga ça contre au papa ça faire souffrir ba maman belé.
a senti que yo autorisé te so comme biso kuna famille na biso papa biso na base belé mobile na yo ataza mkongo mama akoki ko beto babor po ebi ko kenote boza mentalité wana trop baba fia baluba o ba papa mino basali ça bien te ba bebisa ba fia ba mama ba tout hein kokanga basi 4 et 5 ba wele la ka eloko moko hein et ça ba mamé belé ba vivre elengité ba enjoy elenga nzoto te car donc oko ina libabe ba ina tongo car moko no zui o ba concentrer na moko en plus ezo umela te avant ina epeka zuzu azemika na mwana ya moko so kange journée o donc yela le pa muninga leo na zaki souffrance ya mwe ba mama ba baluba mingi ba yaka minene na ninga mabete no ba na bino vérité ezare ba mama kala baluba moni nzoto mike les mamas de luba ba zeka toujours minene o moni kitoko poso kitoko nzoto minene parce que stress wana amibwaki na ye aliaka na ye moni Mercedes ba tatoué wana memie asane ki boss mais a occupé mobile bazala donc bakoli na bolingo moko boye tout fait bor na ngana kabola ngona mutu mais luvunu non ato bomona ekolo la biso bakongo bomona bakongo tozaka respect mais na kibombanda so mobile a lukelo makambo bana bakongo basa bakongo ba trompaka na bango mibale soko za fidèle na mwana mkongo vanda na mwana mkongo soko bani ko lukele makambo kobanga na yote akolingane mobali akolingelo donc kuna kendaka picken ke avande la kwa la ko mobali akolela metanga ko sanza bolingo kati na yo yaya okoliasani moko na mbando koyeba tala eza bekolo mususu bache chibau bakongo bakoboma mibali nyonso mokili bokufa si bache chibau na bakongo yaya mibali nyonso bokufa mukongo ko lingelo patron ou alingelo muteki mutayaka kotikela bino ayaka kosa musale pa na bino ozobenge pe noko kuna likanga komaka noko tala dimension on a eu sa vérité ta boke bala bozaka fidèle pour sentir fidélité écolo on comprend bo sentir fidélité na ken école oyo onga na baleli bazaka calme basi malamu respect luzitu soumise soki na lingi na lakisi bolingo na pese respect na pese ba valeur na kosepa na mwasa mkongo parce que mwasa mkongo abokola ka mobile lokola gigolo basa bakongo babokola ka mibali mwasa mkongo aolinga teke mobile na zanga ya vanda mbongo mwasa mkongo eza mbongo ya ye na mobile ne na bana na ye omoni yoteleka bolingo ne na respect na ba valeur na ye mais soko yelie buzoba papa ako betonga zoli ofula osutuka kake libala deja mwangani tango kosutuka boye e commission faible comme olande lokwa akizengi na obeta bino kati ya lelo te papa TGV on comprend so baluba basa baluba bazara déjà na kindumba te kindumba c'est trop dire liberté ki bo moi si bazwango te bakangango ya mona ba ela ba chibau mais moi na muluba soki akati singa ya oko maîtriser singa nete oko maîtriser te donc o mona ba yiba bango bu jeunesse babala bango vierge non mona mkebi makambute bazue bakotisie mobali zala ata fidèle na mwasa ngo akero bala mwasi mususu so motema na bango eza moto bakanye na chibau evandise mais tant bakata kasinga o maîtriser été hein tu vas lire l'heure ya omoni balinga na bango susu mibala baluba boko tula ngape na lobi mwana nga mwasa ko bala binote boke ne pas mindele super boke pas mindele bofa ekolo ope bofa na mindele bien na mabala isa baluba bosofa na mindele bien nazo comprendre ngote bolingi pe mindele mingi bala baluba o ya mibali balingi mindele mingi
bokende boke vanda buna botika onyokola bandeko na bino abasi bonyokola bandeko na bino abasi bazolela tout moment mama sanga mkoko ya kofongola live na ye aloba makama avai na libala na po kosala ngo te boko yo kaka parmi cette wana t'as pas le droit de me parler tu es une femme tu t'étais boko yo makambo ke tendresse ezalaka te bango tendresse ezalaka na miso ya bato mais na kati ya ndako baza mibali bato mosusu eza moko mpe na mona kazaka misu minene boye mobali moko azaka mwa misu minene boye alinga mwana moko mpe azaka lokola alemba boye mwana ngo azala lokola timide boye bakonyonga yo zalaka bakonyonga yo zala mobali ya misu minene gba ya baluba akobalolo mutu okolapa mibali baluba bopesa biso bakongo to récupérer bango bino bana baluba bozwa mibali na biso pona mwana mukongo chiba wa kozwa te tokoteya ende bateyaka ndenge ni bavandaka na mwasi na ndenge ki mukongo yaya tokolese wangila tokabola bolingi nde kokabola te boyisa bapapa ya bino papa ngala obala nanga mobala muluba te bozwa be basi bozwa bekolo musu botikela biso mibali na bino baluba baya papa bokozonga na nzela okozonga yo moko okozonga obike mwana mukongo basele chiba ute na koleso ngainga ya 5h obi ngainga ka batuta siko ya pamba batuta ngainga babwake loko te na mupanzi na peso likaba kisala kindeki na kuanga na pilipila ya kobweta tango zoliango nano zoliango nozoka no ngai wana olandi munga likayabu pilipile suyo ozwi mai umeli na longolo molimo baluba okomi mukongo non ba faire souffrir ba toi on rigole mais je dis les choses vraies nazwaka ba fille baluba comment mibala baluba ba maltraiter ba fille wana tu peux pas imaginer les femmes de baluba bazama bazozala malheureux na bango moko mibala baluba ba faire souffrir bandeko na bango si moi de beauté divine léon na lobeli bino vérité parce que nazozwa bango ebele le loso to sali live ya bandeko na biso mibala baluba botika ko souffrir ba na bino bandeko na bino ya basi ba mama ba papa ba obligera bino bobala basi wana na ebite di ya quoi moi ça esclaveté place à moi c'est sa cuisine té yo ke nanga suna banyang nakati levo ongo tu sanga bordi charge silinga charge sil abitika ko général yaya soko wana kati nga je parle des Congolais nous les Congolais to tchaka batutu kita to ya komona no nga na abongote mais quand on dit les majorité est-ce que toujours se comprendre mibala baluba bazaka gentil libanda so akoti na ndako avimbani ya génération à lelo na libanda za gentil na ba master na azo seka ceux ka akoti na ndako akomi monsieur tonton boss de boss oui sozo bane likambo a répondre au ti dialogue moins les garçons de Luba majorité ba manque à dialogue il sait pas parler ba ibi ko solo laté bazana devi na copain copine autre personne mathieu na ndako libala ozo obosani na muto bozaki na ebo na ko enjoy tant boza copain copine aola kiso bolingo fait tout ça va ça se passe bien o c'est pas mobile no bala mais soko akoti na ndako oza na droit ko lobaneti
déjà ba beto bordu mobala abi na salaire na balio au sale l'autre jusqu'à quand autourner l'eau mo ba botolo compréhension abi na salaire na bala yo il fallait qu'il na bala ex nanga ah bon obengi mama la baba mama baluba modeba côté la bana bango mibali ya no ya ba mama baluba botika bana na bino botika bana mibali o ma biso ba Congo nazo pesa ba exemple ba bekolo biso boye mama bokilana akokotelo pa akondane mwana aya yo petit ko za bande kwa basi azape mwana batu ko sale bongo te mama yaka na sima mama mukongo mobala linga beta yo atyo na sima mukongo mena baluba te osoki tika kende kuna ba beto kende tika ba kote la kabana na bango ya mibali aya tu vas lire l'heure na goya yango moni libala oyo ya mikolo ya bata 60 ans oyo ba mama bokilo ba seme ki bazo mata ozoka voya tata mobimba Paul bana sermbui aibo lamba te tata mobimba akomo pesa explication mutukuta noko memele biloko ya don likola pondo a mai nachi bele ser sanga aibo lamba mboate yango bomele libala tango sokota na ba famille ba luba mususu mama yeba kolamba mboa bisou bye nazoya